merci beaucoup na batunyo so bolanda kabiso toujours na site Nabino Bongania Media. Merci na bapel Nabino na ko remercier Nabino ezo sala biso toujours bien. Tant to lobaka ke ba oya ko finga pe to ndima na biso to boya te parce que eloko nyonso ba critika ngo muto ndima ngo pe a critiquer mais muto a critiquer ayoki tango ayoki peut-être aider mais asali na ka kiye abika ke non abenga afinga mais na pesi merci na bato nyonso babenga bafinga nga merci na bato nyonso babenga babalinga nga ite donc esala nga bien tango lo bolinga nga te motiver nga iti mais tant tout ça la émission na biso to komaka plus 18 tant to koma plus 18 na eli ko loba ke non moi na atala te po eza mama be mais tant yo cliquer au tali après au fingi au moins te que ça bien te bo sunga biso vraiment ba message ya mabe ko finga mabe on en tout cas ezo sala biso vraiment bien te merci na bawo nyonso pe balanda biso ba pesa biso pe conseil bazo ko encourager biso ezo sala biso penza bien ezo motiver biso pe tozo sala wana toujours na ko sala musala po na place boke na école boke futa mbongo mais boyo ko bo futa mbongo te la charmante o pesa bino bilenga na kata ndako ba mama soka tenga makita ngota la charmante boye la charmante azonga na nzelati papa pe tango tenga makita ngatali conseil à la charmante boabi mais même pas azonga na nzelati ezalaka bien pour na classe peut toleka na éducation la vie tozwa kango nga mingi nazaka basé cours na bando linga mingi ezaka éducation la vie yango pe na ngo boye olena bomba ngo na partager na bino nyonso yango na bisane bo s'abonner ba fa na nga tout bo s'abonner toujours na Bongania Media donc et ça biso bien ezo sala pe biso bien. Merci pour nous kende vraiment musika te pour nous kende vraiment moulaïté. Donc si j'ai na biso ya lilo ezali été pourquoi ba homme marié na ba femme mariée bazo linga libanda tozo yebate pona nini yango na kokabola nga moko te poso na bina kabola nga mona kokana ko sisa te du début jusqu'à la fin non kokate na yebi ke ba papa bozana na kata ndako bozota ba mama bozana na kata ndako bozota mais na bibo kabola te bo bunda pete yango nazana ba invité na bino ba invité na nga o na invité bazawana en tout cas les grands caméramans na biso Denis Mulumba mobala mulai na beta ka sete mutaleke na mulai azate azate donc hôtel mobile okumisi nzambe malgré mulai na donc yé atona na partout les grands caméramans na biso ko panzela biso panzeli biso tabwe ni na biso bomona ba invité wana na baki lelo na kozana na nga vraiment ingratité na za kota ba mibali na kubanda na mwana mobali bonjour papa na ngai. Bonjour maman Nabiso Mapata, bonjour bandeko, toujours il y a Dimitri Bongania TV, donc Bambote Nabino trop, il y a bien vraiment toujours humble serviteur, Jesse Motingo, ou toujours Bolingara ou Bolandaka, donc Nazana Bino vraiment, je vous aime, merci Mapata. On peut se maman Nabiso Kuna, maman aussi présentée. Merci beaucoup Mapata, Ngai Nazaker brisé, en tout cas merci vraiment na Bongania Media, dans Toza pour Nabino. Merci, on a toujours quand le babo s'abonner toujours na Bongania Media, boss moko boye dans un simple le quoi lipa bacha mate ko binde ba kuma lipa mate ko fele donc boss na biso azana lipa mate ko fele donc oye non na lipa ya chelo mateka ole no ko nyoka manote ko toka na yote donc invité na nga boyoki bango moko ba se présenter si je na biso na ça c'est que non na lobaki yango boyoki yango na ebité ceux qui n'ont pas bandana nani to pesa privilège na ba mama to pesa privilège na papa donc on a ebité ceux qui ndenge nini maman na nga Landrine cœur to so basé beaucoup plus ndenge nini ba mama bakomi kolinga libanda femme mariée oza mwasi ba na kata ndako eloko ni ezo sala ke non beaucoup makolinga libanda. Merci vraiment, merci beaucoup Mapata pour la question. En tout cas, ce que moni lelo ba femme mariée ba komi ko bimalibanda, c'est parce que mibali na bango bazo occupé bango bien té. Oui. Bien sûr le. Oui. Pour ceux qui yo occupé nga bien, libanda na okioluka. Oyebi mibali lelo ba kanisa nini.
so olatisi nga bien nazolia bien amoni naza l'aise or naza l'aise te libala eza kolia te kolata te ozo comprendre bamama ya biso ya kala ntango bandomona mama baumela na mabala baozongisa be baosala nini quelque part bapapa baza kosimba bango bien tomona bamama biso bazobala 20 non bayebaki pourquoi kosimba ngo soki okoki kodetaye biso mama na ngai kosimba ngo yo moko oti koloba ete ata azolesa yo azosombela yo elamba azosala oyo nyonso ekoki mpona yo sikoyo mpona yo azosimba bien te na ndenge nini mama mapata ntina bazosimba bien te ozocomprendre te libala eza kolata te eza kolia te libala ekendaka ntina mbetu ozolanda ntango tobala na po ani yoka ezaka mpona olia mpona olata non epa biso nalataka kitoko naliaka bien taka bano bazala bana bonne vie aliaka c'est sûr qu'aliaka bien mpona bango alataka mpe bien sikoyo ekomi na libala aobala pourquoi so ezalaki mpona kolata na kolia aobala pourquoi tokenda libala mpo tosani premièrement mpo tobota ozo comprendre ntango balobi mpo tobota seke fo tosani mpo tobota ale multiplier vous yo mokolo bien mais ntango tokóma na mbetu ozosatisfaire nga te salanga biloko bato balingaka ti o mutu nakosepela nango osanga biloko ya mbala suka obetinga moko tiki nga non ntango mosu nga asepela nanga na moko te mama soki tokoki kocomprendre émission na biso toloba toujours eza émission moko 100% bêtise peut-être tokoloba français boye nga journaliste boye nayebi na ngai tolobi mo eloko moko beleki nga ka boye bato baomona la charmante eloko wana peut-être a comprendre ok na comprendre na ngango te ya solo mutu msolo ba français biso a émission eza 100% bêtise na o uti koloba ke non mama na biso ke kalobi ke non tobala na kate mpona kolia kolata boye na boye eza mbetu parce que on dit que non allez multiplier vous siko mbetu wana nayebi te papa ntango osi oboti c'est que papa azokokisa baposa na yo nyonso nayebi te soki okoki kobakisa nini na makanisi na ngai oyebi ke basi mosu ya mabala babotaka nakoba bango nini na bahoroscope par hasard ka bo azwi mpe zemi nakosi te basi mosu ya mabala azalaka mobala asimbaka ye te mbala moko balingi asimba bazwi mpe zemi aboti omoni na libala ntango tobiki toza mwasi na mobali neti boye na ndeko na nga vandi boye toza mwasi na mobali il faut luka satisfaire nga mpe nakomisi na place oyo alingi kokomisa na ndenge nini elongo nazoluka na ye kasi ntango tozosibana te tokoma yo sikoyo ntango osibi ngai osali nga kaku moko ntango mosusu na okokala nga te na omona na okoma te omoni epi mibali bazala ndeni so abandi soki ye sa verse atiki na ye ayebi te yo na okomi te siko ntango atiki bo atiki yo na po osati osani nde sikoyo mama kia soki nakoki comprendre papa soki abeti ku moko etondisi yo te atiki yo na posa nde yango wana par rapport nde yango esengaka keno kokende libanda to ndeni siko oyebisa ngai ntango yo tiki nga bongo naloba boyeboye te nazongisa boyeboye te mpo nakende wapi mpo na yo osisa posa na nga to nani akokisa posa na nga yebisa nga po des fois eza mpe na mibali mosusu ezalaka osimbi boye ya mama zela nanu nkona lala na pongi je suis fatigué boye na boye moka bato bafrançais mibali nde awuta mosala aza fatigué azoyeba te ke place wana makambo bafatigue ezalaka te mama mosala ezalaka te mama pesa nga ya nganga mpe napesa yo ya nga esili bongo te ekasi wana bolandi ya vie ya mama care non tosilani na ye te tokozongela ye lisusu anatanda talaka mpe toza mpe molungu eleki anatanda azongisa mwa mopepe kande esalaka bongo papa nayebi ke non oyoki mama care ndenge alobi siko nga mpe mampata la charmante nazotuna mpo biso non tokomi na etape wana te mpona nini bino bahomme marie bozokende libanda bozoluka nini Mapata, en tout cas vraiment question na yo esekisinga makasi papa na ndenge ndeko azoloba en tout cas vraiment omoni lelo soki ngai naza homme marié na bali te maboko nanga na sobo na lelo mongo te bon non bali te na yango ezomona na donc soki lelo ke naza homme marié nga ote bandeko baza homme marié bazolanda biso na kati ya Bongania TV donc bazolanda biso pe partout ba bala ba officiellement mariage donc isa ba biloko moko isa eloko ke il faut ayeba ke tant na bali
et là le bosso faye ba kozana devoir avec un devoir na mwasi nanga ou na bali ou fona zo moyen qui na sepelisa ye so pe na zu moyen te na paiement na za chevalité na bali ezate er nyo surtout ka fona sepelisa kayo oh bon to ba na point siko na pardon s'il te plaît ça c'est pas ma part na so ça na question na tout na pourquoi ba on marié bazolulanda libanda yo uti kolobake bazolinga libanda uti kolobake non soko zu mos na kata ndako te na ndaku ozokokisa baposa na ye ezate ke okomi cheval donc biso yo réponse ko pesa biso te ke non po tozo tuna bino bokenda koluka ni libanda parce que ozana mos na kata ndako bokenda koluka ni libanda. OK ma pata merci pour la question na comprendre ngo malamu moni libanda musuto kenda olukeza par rapport à quoi tant na bali mwasi na bali mwasi na mbongo mais moi ça ina ndaku akomi ko sala makam o ezo sepelisa ngai te na ruta musana ya oloki ako kisa posa na ngai na ye ya minga longoni ngai moya chemise ou bien cravate a servir nga donc ye pane wana a italete ya tali novelas donc ye mobali ne comme novelas na WhatsApp donc ayebite ke mobali aye na kipeye na sala beba siko soki loloki na libanda avana ko manda ko mwa neto betaka mwa tour na oti mwa musana lebeti na mwa tour na mwa nganda mwa na vandi mwa petit moko boye ben mama ki ba ujana o ba ye mwa petit moko ya mwa bien azo pesa nga mwa soulagement moko ya bien avana ke nda kwa soulagenga bon na kanga mandi poni parce que pona mona mama malamu funa kanga manai ya mona ke sana ke tobi mane so libanda poni mama azo zwa sultana ngai te tana ye eza novelas na WhatsApp donc ay comme tant que emsu parce que to botaki na ye et comme que musique comme musique comme que le sala comme na mwana sala na balaki mwana te na balaki nde ye tant na ye nazo obligé que il faut akipenga asisi okipenga soki ki esenga ke atia nga mai na suko atia pe mai na sukoli na matina mbetu aliya kolanda ngai menga na matina mbetu ya tikali na salon autre novelas ti ponyo zunga na lali na sutu ba déjà 4 5 years na sani na sani wana banda osiba na osiba te parce que on a zaki ngolo posa ya kipenga ite de azo kipeno novelas sur WhatsApp na ye mais alors que ceux qui na tali na libanda na biki bon na beti nga cour de mbana libanda na zu nga mwa petit nga moko boye na sibi to sali beti na oya da ndaku na biki na ye na nga na koti na lali pona biki ye ko alula novelasi alula na ye WhatsApp atika na bon yo moni ke senga ke to bima libanda na ba marque o na expliquer yo na ba biloko wana ki na ko comprendre yo oti ko soulever le ko moko boye ke non bimi libanda okute na ujana moko boye mageto za na sizia ba ujana te c'est ça et loko na ngaki na loba ba ujana wana suki ba ujana doko ba bana baza bana o bino moko boboti ozomona te ke non papa boti mwana na yo oke ko bima kaka na mwana na yo est-ce que eza non malamu te po baza bana bino moko boboti te mapata moni soki na lobi ke ujana moni lelo ujana moni sota ko menga sinomi ya ujana mona kaka moi jeune fité yoza ujana te soki na zoki muta tai lokola yo boy muta tai lokola yo maboy na ebiki mabe ozopesa nga mo valeur ya bien ozokipenga bien bon point ni ngai na kanga mana yo te eza question ujana te parce que na otala ki maman na bana zokipenga te muto na bali na mbongo zokipenga te na bibi na ngali bana na ebiki moi jeune fille moko ya bien onke bazo tanga zokipenga bien na moni pe ke savon na ko che pe na ndako na zole pe ndako sika mususa comme ni ko deuxième femme ya mona ki papa tiki ni mwasi mususu ki kota mwasi mususu pona ni mama kota na ki pete ala comme na mutu mususu azoli ndaku c'est ça ya ndo ba marque ya ujana te asa c'est déjà une fille déjà mature c'est ça. OK, ce qui te comprendre bande ko na biso toza na tamu kuse na yebike non to ko bengisa bango lisusu baya to bandela lisusu lisolongo suto ko masuti na suka to kota na profondeur yango tozo wela kaka na nzela ya ngonga donc ipona mama pona yeso ki ezake non albima kalibande ezake po papa na mbeto akomisaka ete na yebike mama kia tozongisa ye lisusu ya kobenga ye akota biso na profondeur ya likambo yango papa pe alobi pona ye raison na ye ezake non mama akomisaka ye te
akipaka ye te nini te azowela novelas ye kuna azoyeba te kutu ke non droit ya papa yango etindaka papa akende kolinga libanda tokati te me tozotika bino kaka bongo tozongisaka bango lisusu mpo tosisa émission na biso tozowela na nzela ya ngonga me tokozongisa maloba na mama moi des personnes moi conseil malgré tosisi te bakoya mais moi des conseils na ba mama ya mabala bao balingaka libanda mama na biso azana kopesa moi conseil moi des personnes mon numéro de téléphone pour to les kalamour. Ah, merci ma pata conseil nangeza kake na ba mama nyonso ba malibanda donc totika eza vraiment bien te so moni ke mobali azokoka te lukela e solution babuka mbetu bakoma na bango ebele ba mama buka mbetu donc otika mobali te po azokoka te po betaka ba moko te babuka mbetu bana bango ebele do bambote nanga na ya diomati matabu mutame ma 6 personnes na bango na poto vous comprendre ya zizi bambote ebele ya timba ya didi donc ya nanga bambote ebele donc na suki wana walinga mona ker to abenga ker basolola code mboka raya muluncheni 82 031 97 au mona landine ker. Merci. Ah merci wana tozozongisa lisusu maloba na papa na biso moi conseil moi des personnes bao balandaki yo et ça moi bien. Ouais, merci vraiment, merci ma pata. Na rotala marambo mama lobi babuka mbetu. Moni marambo vraiment maman nanga te zamba sunga otoke lelo ngala baliye na rolakise ndenge ezalaka. Et peut-être oya zolo ba peut-être msu yango te mais to bombika ka suivre to bombele ngunda ba fanatique bokomona mususu na niveau numéro. Vraiment bande konyo sami bale to bande konanga ya basi. Moni biso mibali tant to bala rabino to mona rapé passe tant no robi misambongo na tiena na ye na ngopa na bino na futi mbongo ifartira libala seki na bali opoya ozala mama ya ndako mwasi nanga mama ya bana okoka na makambo nyonso mais oye ozokoka no susote okomi na yo kosala makambo oyo ke oyo ezosala ezosepesa nga tata ke nga mobali carrément na kobima libanda sikopo ki mobali abima libanda te. Pour mobali malibana te mama il faut ko ezwa soin mobali na yo tanga uti musala ye ko yamba ye ko longola ye veste cravate chaussure ko servir ye o memi na salle de bain o soukolier allié apo continuer na chambre donc il faut est-ce que pour nini papa ko kima ta okende libanda te oui eza bongo mama eza bongo akokende libanda te vraiment donc to salela o to lobi ya malamu to ibana kozwa ya mabito ibana ko longola vraiment quand il solole quand il solole pas vraiment donc musique vraiment balobika toujours balobinde mado spaghetti papi mokoto toujours balobi Dimitri Bongania yende makambu toujours donc de s'abonner toujours na kati ya site na biso de s'abonner vraiment en tout cas merci vraiment autrement pata oazana posa nanga plus 0243 082 094 94 14 53 plus 243 82 094 14 53 on a numéro nangai ya WhatsApp ils y appellent te appel pour rejoindre te c'est WhatsApp ko komelanga auto salinga voice to solola auto Jessie Motengo okoyeba ndenge tokosola ngai na ye quand tu solo donc mbote atro na baunion so balingaka vraiment Jessie nalingaka bino mingi pe vraiment donc boza ebele Paris Kinshasa Angola Zimbabwe na Singapour donc na Canada vraiment donc na bosani te vraiment bana London donc boza ebele donc balinga fanatique nde balinga ngai donc Kampala bana Kampala vraiment bazali pe balinga ngai toujours pe ba se penon émission moto salaki babenga merci kande tolubaka ke tokenda mbongo te sake topesa conseil na ebite émission oyo esite po tosisa mbongo te
numéro ezaka wana bobenga soki bosepela mama Landrine Ker azonga tobenga ye lisusu akoya tokobenga lisusu papa na biso toluka tokota na profondeur pourquoi ezokoma bongo mibali bazokende kolinga libanda ba homme marié ba femme mariée bazosala ka bongo en tout cas ezosala bien te o ayebika sala ngo boluka botika ko botia ba mama kinya esala bien quand na lubaka ka merci na mon vieux Cardozo Polo Daniel ye penza tana lali na la muki ah bosa na te mutoka nga tous les 4 coins ya masolo ya pont de Bondi oya boyi na ye abenga nenga na ramblongola ye na tia ye donc so po bengte ya bandoza la kaka wana no mona gilite jika na kati Afrique du Sud sola bien kolikanga moko wana no mona le roi mopao le roi mutu moko bien wana no mona lisusu papi kulambi viena nga likukuma yesa bandelo ba aussi ce crédit mais ana comprendre na nga yekaka wana no mona mon papa Empereur Espoir Mayabu imoto na libandi engelaka nanu esila mafuta te sans oublier wana mona Bonganya TV Bonganya Dimitri Bonganya mon boss donc ce ko boye donc c'est que na kufana ngati yango na bisa mibo s'abonner toujours na Bonganya Media toujours na Bonganya Media mamba bien zala awa bata bien bazala awa donc nyonso tolobela bino ezalaka ya bien esunga pe bino bao ya kofinga na ndimi na nga bango bao balingana bao ngate nga linga bino makasi wana omona mama na nga ebakata ba couleur wana omona lisusu mama présidente mama Chaku dans ce natikie donc nga penza ko abenga ninga sina tourner te moto nyonso alingi libanga abenga ngai numéro na ngai sala wana benga pona conseil esa bien wana suna muni susu Denis Mulumba na bike les grands caméramans na Moulai wana sko tangu yaza mulenga pe fona te mona mitanga na secrétaire Moulai mo nzambi na nga lekinga ye ça va ba invité na nga merci beaucoup merci ya kokabwana esala ka moi bien mama Ker en tout cas, je vous aime beaucoup. N'a dit que non. Ezamba la simate, to komona na lisusu. En tout cas, to lingabino bye. Bye. To lingabino mingi. Ciao.